combattre Christ. Il faut qu'il y ait la bolingo. Grazie. Bolingo. L'amour est bien dans la peau. Mais quand même, Marceline, yo ibi Marceline, yo ibi Felix, to tabarwa. Le moro sana la. So ki tomoni o Congolais sana solo munaizwa ka glass na tongo. Ida pesi viva. Na ngoto bibo ye. Fika kisi. Matière na bet en 2-3 ans, mais on ne pas fait. Alors bi, nous les autres pour l'amour du Christ. A dit aux députés, soyez à l'aise. Vous allez à l'aise. Vous... Alors, vous trahirez, vous bangate, vous trahirez, vous avez parce que Baboy a 50 000, Baboy va chip, mais Baye. Et ça, c'est un côté. Et ça, c'est vraiment qui. Baye, Bamon. Namoni, Basolie, Bamaki, Minene. Changement dans tout le téléphone. C'est pour lui attendre une semaine. Merci beaucoup. Ayabisi Bango, soyez fiers de vous avec vos familles. Na électeur na bino ba sepeli makasi ndebo yao. Na ba électeur na ba. Ayabisi Bango, acte opposé, les actes d'amour, actes de prospérité, actes de carrière, actes de patriotisme. Vous êtes des vrais patries. Hein? Patrie, l'amour n'a pas de patrie. Viva! Le lot, les hommes mardi. Qui ensemble extraordinaire les Okota. Le lot mardi, extraordinaire, convoqué par le plus âgé, Mbosso. Mabunda Lioko, Kende na yo. Même Mbosso, à cause de la moussala, vrai ou faux? Lioko n'a pas besoin de se bisouter, au soké. Mais c'est la Félix Antoine, c'est quel kilo, Mouamai, Wakainda. Boyoki bino nyonso 4 bateaux na terre. Tokolia mabundu atende. Tokolia piodi fatia minene. Boyoki ebimisi mabundu na kata yanganika 10 000 tonnes na mukolo moko. Betela fatima. 10 000 tonnes mabundu fati na Tanganyika. Lobi babandi ko bimisa. Babimisa na bamami wata. Tokolela mami wa. Merci beaucoup na DG ya OVD. Wa salim sala kitoko. Baba ndo biso se mutu. Lelo na komi na bango ashi. Musu kakabo. Moko yebo na kisanga simbo. Yo ango ashoge kuna ngana na fye kuna te. Ida basi viva. Paysage na kati ya mboka. Bokende butu batu bazokanga ba photo. Bamamba mitu kape. Faut tirer attention parce que nanu to sacrifier te e ko bandaka ko baluka. Et ça sacrifice. Atalinga na ntu to baluka. Combien baluka po fatia ko ya ida basi viva. Boyoki deux trains lobby train et kosala de 8 heures zolongwa ngushima imonedito. Ba train kito. Merci à Tchungwa Kumwanza. Chemin de fer, Tchungwa Kumwanza. Des trains qui toquent aux Obuma, et que mon édite aux zones. Tala. Tozo Bonga.
tous en espoir. Congolais, tu souffrir mingi, vrai ou faux? T'as un niveau, tu commis, le président Moussoussou, le finga qui va Moussoussou, mais qui ne besoin de passer à l'os. Si na l'os, on va opérer la biso. Pour ça, la bolingote, oh yes, si on a tout coupé, l'os, c'est parce que a commis un bon amour. Mais ça sacrifice, tu sacrifié, bilo pour un sacrifice, bilo pour passer pour un combattant. Pesa ta papa Mikolo. Balia, bino busiko bozo sala ba fanti, ba commissaire yango et comme ba chambre près na bango, on s'en fout. Mais to lobby, peuple, pour la fatigue to aussi. Ngoy Kassanji na landi, a lobby, j'ai reçu le son de ma base. Base na ngande etindi ngai. Yo za na base yo. Yo za na base. On passe na ngai lobby, na rejoindre Félix. Et puis à Bakissa lobby, j'ai servi Kabila. Mais le temps de Kabila est passé. Maintenant, j'ai servi le fils, l'enfant de notre pays, choisi par Dieu. Ngoy Kassanji à comprendre que Félix est choisi par Dieu. À comprendre, il est le mal nécessaire. Biso va comprendre avec l'État. Merci beaucoup. Na koyebi sa ba constitution soit parti. Il dépêche ba cellule les par terre. Il dépêche c'est pour les combattants vrai ou faux? Oui. Biso na créé ba bokende na bandar ba kokuta na ba kuwa nyonso bandar parlement debout. Est-ce que boko betre nga maboko te? Cellule les a 4 personnes. Il me dit partir. Banga tilero. Na ba cellule. Mais biso toujours la musala ko implanter. Na yango interfédéral Lubumbashi alobi bazotinda biye lelo nazokwende ko implanter ba parlement debout na Tipisha na Kamalondo na Katuba 1 Katuba 2 Lubumbashi nazokende koyokela ngai zuwa te nakende na ngai nazokende na bakaswahili yango nayebisaki batu tulienda mkaburi tunaenda tunaona muzee ashinamu muzee anafufuka le tombeau est vide ngai mutu na bimisi makambo le tombeau est vide j'ai même maman coupé tokende tofongola tombeau muzee aza te siboyaki bato ya nani mwasi ya nani ya papa Wemba lobi sisi lobelo pe ngai mubali aza te na tombeau etelanga maboko mubali aza te na tombeau le tombeau est vide il faut tokende Jésus atekwaki 3e jour tokende kotala musée Laurent Désiré Kabila aza wapi siko biso bakataki babomeli biso musée babomeli biso katumbe mwaki babomeli samba kapu mwenze mais tout ça merci beaucoup na tungo wa kumwanzo wa pesi ba moto plus de 5 motos ezo le kakanga liboso place Kabila la liwa pi Kabila zo la akeko funda ki mwanzo boyoki yango te afindi na Lubumbashi na jola la te 4h du matin pi je suis l'insécurité merci papa Kiou pi Kabila la muki ba ko songai ya boyoki Edi Kapende le 31 Zalibanda Abimaki. Soko Tetembe, Frank Jongo alekaki na busolo politique. Apesi félicitations à Mko Ntombolo parce que Edi Kapende abimi. Toko Tchaye chef d'état-major général. Edi Kapende Ntombolo, c'est la vice chef parce que ba chef d'état guerre yango na est. Ruberwa, bobimisa ki epona nini? Muntu a créé bitumboza na est. Babomi le 31 22 morts. Na posa kole soso zate. Bina makadri. Na posa kole ba soso bino zate. Babomi batu na est. 22 morts. Bazo bimisa mutu bebe. Hein? Bazo boma batu. Monesco azoka bola manduki na ba rebelle. Toboyi Monesco. Ake. Batinde la biso ba soda ya Amérique. Monesco nde mutu azoka bola ba rimenen. Botela na est bomona. 22 morts le 31. Awa tolobi boye. Merci na Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pona ba bibotu ya petit bato. Tolamuki boye cour constitutionnelle oh libotu. Tolobi tiens nini yango ezali. Totala boye tunda kasete libotu. Oh. Félix okomi boye ndenge nini. Tolamuka boye toloki mina kuna sakata.
tola mugi lisusu boy malonda fati ozaka nde boye tolamuka boye mavunda abosani malade tolaka boye ruberwa je suis malade Félix ozaka nde boye bibo ale edika pende libanda eza bibo balobi maintien tozalani awa sikoyo etikali mutu mosusu ilunga ilukamba komo ifatike libo azobima boyoki basali déjà pétition plus de 125 azokende alinga te azokende merci beaucoup parce que tozwi informateur oyo ya kitoko papa baadukwe un grand professeur ele abanda déjà audité bato mais bato bango moko bazoya toyoki 11 so groupement yemba moko consulter biso merci beaucoup tozwi bato ya mayele tozozwa Jean-Pierre Bemba yaka na Union Sacrée tozwi Moïse Katumbi Chapwe yaka Tungu Mwanza yaka Frank Jong yaka nani Tomi Ndongala yaka mais o nyonso asali mabe rapport à Mampinge bandi musala boyoki Roger Lumbala bakangie na France boyoki yango Félix bakangie na France kangama yo banda ko boma watu umukwa ya continue IDPS viva on la cordon maboko après na 2 minutes ya pamba la senga no politique comme lelo Jani Mabunda et lelo tobenga F Bazaïba bo utikoyoka auti kokuba par rapport à nito tosenga na matin Fayulu denga yiba kisaki azongisela muninga saki ande parce que azana matanga tubomoni même auti ko souhaiter te otobenga la condoléance otobengi na ndeko na biso Bazaïba ya Jean-Pierre même personne qui pas fati ba consulter akamati musala abinga na kegeme gemena Jean-Pierre même na mba IDPS viva combattant d'élite ebisi bino fati beto kembo na yawe alléluia olanda bino moko oyo tozobenga mwanta yamfu oyo tobengi na kombo ya Marie Paul bakondake mboka molandi Marie Paul mikolo akende kotémoigner même l'église oyo tobengi ya Kabunjo Walesa alobi nga nazali témoin gênant oyo tobengaka ya papa Etienne Tshisekedi wa le fils que natelema même na podium mpona kodénoncer oyo tobengi batibale tobetela mwanta yamfu parce qu'à promettre les biso lobi tokotambola na tous les parlements parce que après ça ba combattant nyonso bolanda ki délégation tobengi ya Bokechi premier oyo bayaki devant mokonzi ya mboka balobi ete baye kosengela Bokechi pardon balobi Bokechi papa nayebisa bino mbongo bakongolo babanda kotina na ambassade tokini exil bongo babanda kokata na mboka nso batinda kuna na oyo tobengi na sa biso na kati ya poto batinda yango sute po fakia lobaki na manda na ye oyo tobengaka oyo tobengi baexilé politique ata moke baza isika ozali yebela soko banda olia na mbongo ya nkunda obanda olia na mbongo ya mafia abuo bisika ozali yebela yoka parole oyo moko ntombola ayebisi oyo tobengi bamusicien baye kosengela Bokechi premier balobi ete Bokechi premier oya kokanga te ndenge apasolaki drapeau ya mboka fatia alobi te bakokanga ye te aya mboka ezali aye bato nde batiaki ye makanisi ya mabe na mauvais politique aya koservi mboka na tala degré ya papa oyo tozali na ye poto oyo bato oyo bazosalele bakabeli mpo ete baboma ye mais kuna na ngambu mokonzi ya mboka azaka na prière papa bakosa ote so église catholique ayaki te po ye ava asambela fo bikeko ezala pembe yango omonaki na prière oyo mokonzi ya mboka asambela bato ya église catholique bayaki po bazobundisa gratuité yanse lobi bolandaki wili bakonga tête à tête oyo tobengi na ministre ya santé parce que ne fils que lelo il fallait bana bazonga classe mais balobi vis-à-vis ya pandémie oyo tozali nango bato ezomata il fallait basolola oyo tobengi na ministre ya santé moyen na baluka moyen baprotéger oyo tobengi bana classe na bakashine kombata classe ezozonga tozoya wana président ji tomoni moto anamuka azosepela classe ezongi bapatala degré olingi tozala lokola na président danser merci na faci beto déjà asombaki lupango ya papa Wemba kala mingi te baotia studio mais toza na danser moko tozobenga Martin Fayulu madi tosengeli bamusicien bakobimisa album ya liboso bakoservi mboka babengela biso danser ya mala omoni mokonzi ya mboka mikolo oyo azoloba sans papier bolanda yo mpe na discours na ye mais batielaki tableau liboso
baomoni mutu quand même azoloba lokola aza majorette po bosana te parce que amesana déjà kobina danse maka combattant d'élite awa nazoyebisa yo mutu akobima aza te awa toza na komba ya cap mais tozopesa mise en garde na biso parce que tomonaki bato baza na basanction bazoya na union sacrée bolandaki décision lelo lere bakangi chumbla bazosala déclaration bafrançais talaka déclare bafrançais bazoseba te na bokonzi oyo tobengi ya faci beton basala déclaration lokola roger lumbala akotaki na union sacrée mokonzi ya mboka ya kwendri bomoko mpe lelo lobi soko omonaki oyo tobengi ya jardin soubero akobima akendaki afrique du sud ezala prévu bakanga me baarrêté parce que il fallait mpe bazwa ye na communauté internationale bauti kobimisa liste ya bamembre ya fcc il fallait bakanga bango oyo basalaki bacrime idps viva yango bolandi le 17 edika mpe nalobi tête à tête na média alobi akobimisa bavérité nyonso mpo na liwa ya muse kabi Chikembo na yawe alléluia oh seigneur papa oya koboya fatia la javel la ngane fala la libé papa na yo de la chose bête papa combattant il faut aller sur golo alisu le kabila akini a cause ya ngana yo neto telemela avec détermination na biso na appui na biso mais na la negi secrétaire général Augustin Kabuya alobi makamba parlement debout pour fois parce que bato FCC o besoin na union sacrée bazoya na union sacrée balobi ete bazobanga oyo tobengi tosalaka baparlement tokomenase bango yango combattant eske bino bonimi yo nazotuna général seja alobi boye baparlement debout abu o alobi tozotuna parce qu'il fallait faire un dénoncer devant l'autorité sacrée. Makanisa qui était bakota na kamoko parce que mais bon on a essayé quoi on lobby bozo kota na parti politique moko ngolo pala te balé électeur na bino oyo votaka ne bino boye na ngamu na ngai bazali na sengo maka boye pona ko sala yambo parce que bomo na ngo eza ba parti te Kabila chaki même na ba villa atie na ba mituka atie na ba paquet mo manger mais Congolais abitalisima azongi mo nyonso wana na prophétie ya Etienne Tshisekedi wa alobi mukolo Congolais akose sentir ete basangani bakomi eloko moko mpona kotravailler terrain ya mboka yeba deja ezali avancement ya République démocratique du Congo lelo toloba wa bisi c'est la toute la première fois bisi oyo ya baprisonnier ye oyo bakotia 4 personnes bakomema oyo tobengi prisonnier bakotia su na conteneur te bafandisa bango 4 bien climatisé oke prison oyoka mali naposo te bilazalaka na poto oyeya yango faci tolobi aomemela biso oyo tobengi système ya politique ya baminde papa o se sentir à l'aise papa nayebisi yo tala babiso oyo bakomi diamant oyo bakomi diamant oyo kende mwene ditu oyo banda lelo mwene ditu oyo bengi Lubumbashi babengi yango diamant oyo diamant beton oh papa nambetu nayebisa na bakongolais surtout bato na muka basuba te na train na bi parce que degré ya malili na confort wana papa nalobi biloko ezalaka na poto yango tozoyebisa muku ya sombolo mpona transport esila na ville ya Kinshasa il fallait baluka le moyen bazongisa train oyo tobengi matete na materi ya chango na train ya ipe po badimi oyo tobengi transport ya ville ya Kinshasa mais lobi nasepelaki lobi tosala émission na président Jules na ndako lobi bayeba déployer bapem parce que bamoto ekomi ekomata même na so de moto bandeko na biso baoyo kozala calme bomata na so de moto te tomoni na baoyo bamoto badigiso batropine wanazomata lobi batelemisaki bapem moyen moto emata parce que même yo moto ya piéton toza na droit ya koenseigner même bato na basite moto ya piéton koki komata te tambola na olibano moto nyonso alingi amataka liboso de moto otambola makolo tolobi congolais tala nsima zonga nini tozo comprendre na bio parce que papa makambo so de moto na ville ya Kinshasa ezalaki te grâce ya politique ya buku ya tongolo so de moto na ville Kinshasa merci
À demain, à demain, à demain, à demain.